bino bisika nyonso tubozwa mitika ete tofungola yango mpona kotalisa bino ndenge kaka ezalaki prévu rentrée parlementaire esalemaki na Assemblée nationale mercredi 15 septembre epai wapi cérémonie ezalaki marqué na discours ya président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodia Kwanga héritier mapinde midomi bendele ngwanza bapesi bino ba précision elima o. Ndenge kaka ezalaki prévu rentrée parlementaire na Assemblée nationale ezalaki bongo effective na bokambemi ya Christophe Mboso Nkodia Kwanga oyo azalaki wana ba cérémonie ya ndenge na ndenge esalemaki ba honneur militaire epesamaki sur place bongo na sima ezalaki bongo kokota ya président Christophe Mboso Nkodia Kwanga elongo na ba invité pe bato ya ndenge na ndenge tumonaki pe présence ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ba ministre ba autorité ebele bazalaki wana pona ko assister na rentrée solennelle oyo. Un seul point ezalaki inscrit na ordre du jour ezalaki discours ya président Christophe Mboso Nkodia Kwanga oyo na maloba na ye atalisaki ba grande ligne ya misala oyo bakosala pona session ya mois ya septembre. Christophe Mboso Nkodia Kwanga atalisaki poleleke a remercier ba honorable députés nationaux na ndenge basali mosala na session oyo euti koleka epai wapi ba adoptaki ba loi ya ndenge na ndenge pona yango ako permettre contrôle parlementaire ekosalema ndenge ba député nyonso bazali kolinga ekozala kaka pona kolakisa bokasi ya ba député par rapport ya ko contrôler exécutif national. Atalisi pona session ya mois ya septembre asengi na ba honorable député basala makasi pona ko activer makambo nyonso oyo etali ba élection ekosenga ba élection esalema na 2023 retard ezalate nyonso ezali ko dépendre na ndenge ba honorable député ba ko travailler pe ba attitude nyonso oyo bango ba ko afficher ba loi nyonso oyo ekozala inscrit na l'ordre du jour boye ba ko débattre likambo etali calendrier elongo na ba président ya ba groupe parlementaire pe ba nyonso bazali habilité pona kosala yango. Christophe Mboso Nkodia Kwanga asengi na ba honorable député basala mosala na ndenge elongo bani contrôle parlementaire pe ekozala boye nyonso ekosali malamu pona session ya mois ya septembre kasi priorité ya makasi pona ye ezali bongo projet de loi de finances exercice 2022 oyo ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde auti ko déposer na ko respectaka délai ba député pe na ngambu na bango ba ko débattre yango na ngonga malamu enfin que mboka eyeba na kozwa budget ya malamu pona année 2022. Christophe Mboso Nkodia Kwanga abakisaki pe kosenga na ba député baya na ba proposition ya ba loi na ndenge ya malamu oyo eko répondre mingi na social ya ba congolais ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko souhaiter. Kuna pe na chambre haute ya parlement rentrée ezalaki effective na bokambemi ya président nango Modeste Bahati Lukwebo héritier mapinde midomi bendele ngwanza. Rentrée parlementaire na chambre haute ya parlement Sénat ezalaki dirigé na Modeste Bahati Lukwebo oyo ayaki ye moko en personne pona ko diriger milulu oyo. Cérémonie ezalaki ndenge kaka ezalaka lokola mumesano. Un seul point ezalaki inscrit na ordre du jour. Modeste Bahati Lukwebo président ya Sénat azwaki maloba na discours na ye pona ko féliciter ba honorable sénateur na ndenge bazalaki bango nyonso ko appuyer gouvernement pe ba FRDC na ko prorojaka état de siège pona 7e fois esengeli ko permettre ba FRDC ba yeba na kosala mosala na ndenge ya malamu pona kosilisa ba groupes armés nyonso bazali ko semer terreur na est ya République démocratique du Congo na tina wana bango nyonso bamipesaki pona cause oyo. Modeste Bahati Lukwebo asengaki pe na ba honorable sénateur esengeli basala makasi baya na ba proposition ya malonga oyo ekosunga mboka na biso République démocratique du Congo eyeba na kotambola na ndenge ya malamu. Boye nyonso priorité pona session ya mois ya septembre ezali bongo projet de loi de finances exercice 2022 oyo ekozala débattu na deuxième lecture na ngambu ya chambre haute ya parlement Sénat ekosenga na ba honorable sénateur bayeba na kotala yango na ndenge ya malamu. Nyonso wana ezali kotalisa ke ba honorable sénateur esengeli ba se mettre au travail à partir ya le 15 septembre déjà ndenge misala ebandi durant 3 mois ba sujet ya malonga ekozala traité na ngambu ya Sénat ndenge Modeste Bahati Lukwebo atalisaki na discours na ye liboso ya ba sénateur pe ba invité nyonso par rapport ya cérémonie solennelle ya le 15 septembre ndenge mobeko likonzi ezali kotalisa na ngambu ya Sénat. Premier ministre
Jean-Michel Sama Lukonde Kienge a déposé un projet ya loi de finances exercice 2022 mercredi 15 septembre kuna na Assemblée nationale ba détail et longona hérité mapide mi pe domi pendelengwanza. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kienge a déposé un projet à budget et pas moko président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Mbala Liboso depuis Bamvula Ebele comment la premier ministre a respecté de les na souka ya cérémonie premier ministre Atalisa Kike bazali ko respecter ba principe ya bonne gouvernance Liboso nanu respect ya date ya dépôt ya le 15 septembre ndenge article 126 ya constitution et lobby nde atalisi que aye lokola premier ministre pona ko accompagner ba membre ya gouvernement pour ba assister na ouverture ya session parlementaire ya septembre oyo ezali session budgétaire nde a profita ki pe na occasion pona ko déposer projet ya loi ya finance ya exercice 2022 bo simba ke conseil de ministre ba adopta ki vendredi 10 septembre eleki avant projet ya loi de finance pona exercice 2022 oyo ezali environ 10 millions de dollars américains pe ezana to ya accroissement 41,5% par rapport à exercice 2021 donc basali ba effort ya makasi po bakoma bisika oyo bakomi pe atalisi ke priorité ya projet ya budget 2022 etikali na sécurité sociale ya population pe ba élection ya 2023 bo simba ke pona ko déposer 3 tests budgétaires oyo na bureau ya Assemblée nationale premier ministre azalaki accompagné na quelques membres ya gouvernement na ye lokola ministre d'État ya plan Christian Mwando ya budget Aimé Boji ya portefeuille Adel Kainda vice-premier ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liaou pe ya ba droits humains Albert Fabrice Puela. Na sima ya dépôt ya projet ya budget exercice 2022 président ya Assemblée nationale Christophe Mboso a déclaré ki boye na micro ya Info Lingala. Congo vraiment session to sepeli la population bayaki pour assister, pour soutenir biso pendant ouverture la session. Et là comme belé to sepeli nango pe pesi biso esengo mingi ezali mbala liboso na mboka na biso que gouvernement aya kotika na Assemblée nationale mukando balobaka loi de finances na mukolo yo mibeko esengeli atika yango mibeko esengeli faut kotika yango le 15 septembre pe le 15 septembre après clôture premier ministre aye kopesa biso loi yango ya finance elakisi ke ekozala iloko malamu ezala iloko malamu po biso tokozwa temps po toyeba iloko nini eza na kati pe tokozwa temps po tosolola na bamembre ya gouvernement tobongisa makambo itali sociale ya population na kati ya budget wana makambo itali bopito makambo ezali mbongo ya kofuta basoda oyo bazobunda bitumba kuna makambo itali banzila makambo ya classe ya bana na makambo nyonso oyo population eza komoni na pasi mais kozala miracle te tokobanda kobongisa ngo malembe mbula tobongisi ndambo mbula koya tobakisi pe mosusu donc tokobanda kosala bongo na gouvernement parce que depuis le gouvernement oyo abandi mosala mwa falangi bandi komonana liboso ezalaki passe mais na gouvernement oyo ya sika ya union sacrée mbongo ebandi komonana donc akanisi nyonso kokende bolamu. Na sola primature bosengal koyeba ke premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kienge a président qui mercredi 15 septembre 2021 kuna na primature réunion ya signature ya plan ya transition pona bobimi ya MONUSCO na République démocratique du Congo.
Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kienge a président qui réunion ya signature ya plan ya transition pour la sortie échelonnée ya mission ya ONU pour la stabilisation ya Congo MONUSCO na Mokuse ezala qui na présence ya ministre d'État ya plan vice-ministre ya ba affaires étrangères pe délégation ya MONUSCO pour na Bintou Keita représentante spéciale ya secrétaire général ya ba Nations Unies na RDC oyo akambaki délégation onusienne à Lobike ezali conclusion ya musala moko ya makasi oyo ebandaki déjà entre deux partenaires MONUSCO na gouvernement congolais nde atalisi que présence na ye ezalaki kosolola na premier ministre pona ko conclure musala oyo bazalaki kosala depuis le 5 juillet alobi que signature ya plan oyo ekotindama na conseil ya sécurité ya Nations Unies document ekozala discuter kuna pe bango bakozwa ba conclusion parce que basalaki vraiment ba discussion ba échange ezalaki makasi entre deux parties na bokambemi ya David Carr pe agence ya fond ya programme ya mission ya MONUSCO pe Bintou Keita abakisi lisusu ke document oyo eza kolakisa ba indicateur clair pour na retrait ya MONUSCO pour na partie congolaise plan oyo ekokende tina 2024 pe e préciser ba étape nyonso oyo esengeli ezala franchi ndenge Christian Mwando alobaki pamba te chef de l'État apesaki bango mission oyo ya kofinaliser elongo na MONUSCO na ya transition pona départ ya MONUSCO sikoyo ekotikala étape ya exécution oyo bakose mettre lisusu d'accord tango bakozwa accord ya conseil ya sécurité ndenge Christian Mwando asukisaki. Tobima na ville province ya Kinshasa tokende bongo na province ya Okatanga pona kotesa bino ndenge nzoto ya Gabriel Kyungu wa kumwanza oyo azalaki président ya assemblée provinciale ya Okatanga e uti kokundama jeudi 16 septembre na sima ya ba hommage ya ndenge na ndenge oyo epesamelaki ye Héritier Mapindemi Domi Bendele Ngwanza bazalaki kuna na compte ya Info Lingala. ezalaki mokolo ya mercredi 15 septembre nde nzoto ya Gabriel Kyungu wa kumwanza baba wa Katanga oyo azalaki président ya assemblée provinciale ya province ya Okatanga ebimaki na morgue ya hôpital Afia ex Don Bosco epai wapi ba membre ya INAFEC ba autorité pe bato ya ndenge na ndenge bazalaki wana pona koyamba nzoto ya Gabriel Kyungu wa kumwanza oyo akufaki le 25 août eleki na ville ya Luanda na mboka ya Angola. Bosimbake bato nyonso bazalaki wana bakokaki te kokangama wana bango boye nzoto ya mowei tango ebimaki na morgue ya hôpital Afia ex Don Bosco directement et se dirigeaki na résidence na ye na Ankoro epai wapi balekaki na Roach Changalele balekaki lisusu na révolution tina Kamanyola le long ya banzela oyo nyonso ba militant INAFEC pe bato nyonso ya province ya Katanga mingi penza ya ville ya Lubumbashi bazangaki te kotalisa mawa na bango ba membre ya famille pe bato ya ndenge na ndenge moko na moko azalaki na mawa na ndenge ya kosakana te tango corps ya Gabriel Kyungu wa kumwanza couvert na drapeau national ya République démocratique du Congo ekomaki na résidence na ye eyambamaki na gouverneur Jacques Kabula Katwe elongo na ba autorité ya ndenge na ndenge moko na moko alekaki pona kose recueillir liboso ya nzoto ya Gabriel Antoine Kyungu wa kumwanza tomonaki ba membre ya gouvernement provincial tomonaki ba députés provinciaux pe ba députés nationaux boye tomonaki pe présence ya vice-gouverneur ya province ya Okatanga Kifwa Kiamimba oyo azalaki accompagné na ba membre mosusu ya gouvernement boye selon programme mokolo ya jeudi 16 septembre nde nzoto ya Gabriel Kyungu wa kumwanza ekokundama na ferme privée na ye ya Kiambi oyo ezwami na 45 km ya ville ya Lubumbashi na route Kasenga. Province à Kinshasa pour la proteste de marche ya plateforme la muka ya mercredi 15 septembre ezalaki réprimer la ville ya Kinshasa parce que autorité urbaine a pesaki aval na été info lingala ameki ko réfléchir na commentaire ya Héritier Mapindemi
Marche ya plateforme Lamuka ndenge ezalaki prévu mercredi 15 septembre na ville ya Kinshasa pe na ba province mosusu bosimbake na ville ya Kinshasa. Marche oyo ezalaki étouffée dans l'œuf boye ba militant ya Lamuka basalaki ata 300 mètres te pambate ba élément ba force de l'ordre bazalaki vraiment déployé kuna Changu et pa wapi ezalaki point de départ na bango boye brutalité oyo marche oyo ezalaki victime na yango ezali eloko moko esepelisaki bato mingi te. Ba analyste dele pe observateur bazali kotalisa ba policier bazalaki obligé à kopekisa marche oyo esalema te pambate autorité urbaine ici a interdisaki yango a proposaki date ya vendredi 17 septembre kasi bandeko ya Lamuka bandimaki te mais kobo ya marche esalema to pe kopekisa marche ezali synonyme ya ko exercer brutalité oyo tomonaki mokolo ya mercredi 15 septembre te à l'endroit ya ba journaliste, à l'endroit ya population pe à l'endroit ya ba leader mosusu ya Lamuka. Comportement oyo ezali comportement moko ya ko condamner police azali police républicaine baza na manière mosusu ya ko dissuader batu basala marche te soki yango ezali autorisé te kasi oyo tomonaki à l'endroit ya ba confrères journalistes mosusu ezali eloko moko ya malamu te, surtout que le 15 septembre mercredi wana etombaki na journée internationale ya démocratie ba acte ya boye ba image ya boye ezali kozongisa mboka na sima la police azali ko changer te par rapport ya régime elekaki ndenge batu ebele ba déploraki yango ekosenga na bazali ko kamba la police bayeba na ko éduquer bango malamu bayeba na ko châtier bango soki esengeli pambate comportement oyo bazali ko talisa liboso ya population oyo baye maboko pamba pona ko marcher pe liboso ya ba journaliste ezali ba acte moko ya malamu te. Pona bato nyonso baza na problème ya suki Tomexil nde eza wana lokola solution ya basuki na bino Hérité Mapindemi Jérémy Makambo. Bandeko nyonso baza na problème ya suki solution emonani produit Tomexil eye nouvelle formule ezali pona kosunga bandeko nyonso suki ezali kokola te baza na mabandi bandeko basi oyo basepeli kokolisa basuki to ba poil na bango esika ezali kaka se moko banunu numéro 1C na commune ya Matete epai wapi produit Tomexil ezali kotekama pona ko résoudre ba problème nyonso boza na yango na likambo etali suki na likambo etali poil fini libandi esili ozwi suki na ya kitoko ndenge moko ba responsable ya maison oyo atalisi ba yebi yango kisi ya kala Tomexil eza pona suki mais Tomexil ndenge eza wana bato ba yebi yango mutu suka yemba liboso totala na suki na ye na mutu po toza para Tomexil toza na végétaux tant totala suki na ye na mutu nde tokoyeba suki oyo akosalela Tomexil to akosalela végétaux sima tokobana na kopesa conseil avant asalela kisi na biso eloko nini akokosala eza na bashampoing torekomande ya bato ntango tokotala motu na ye eza na shampoing tokorekomande ye na bain de crème mpona kosukola motu wana lobi bandeko basi bakosukola suki na bango na shampoing alo tokondela bango shampoing ntango tokotala motu na ye. Bosimbake sur place na maison Tomexil bazali koteka pe bakisi ya ndenge na ndenge lokola rector pona hémorroïde toraver pona banyama lokola toramal pona malaria pe fièvre typhoïde végétor ezali pe wana lokola pomade pona kosunga bino pe vaginitor pona ba soins intimes ya bandeko basi epai wapi ozwi produit oyo osaleli yango opesi merci na bazali kosala yango. Elanga esila kate esili lelo tokoti saison de pluie bo welisa kuna na 7e rue limité et papa ya papa griffe bokene kosomba ba sapatu ya qualité Hérité Mapindemi Igor Mtingi. Baye nyonso basepelaka na basapatu ya kitoko basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba esika ezaka kase moko na place commerciale na 7e rue limité epai wapi papa griffe sa père d'état azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya na mboka na biso République démocratique du Congo toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana
mboka na biloko ya malonga ndenge Papa Griff sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko Papa Griff otali ofungoli monoko Dara musala maboko voilà pourquoi Papa Griff sa père d'état coordonné un frère na boulot ya Jimmy Stone na beti mbunda pona nini client nyonso aye awa azanga koloba teke ba congolais ba mitema mabe azanga koloba teke ba konzambo ba mitema mabe botuna nga pona nini botana ba œuvre artistique oyoyo souci ya Papa Griff ezalaka nini chinois ba petchona ba chinois ba kolatisa biso te soki ba bina karateka oui mais na ndenge pena makamba forme population congolaise tanga azolata babora ba chinois ba turc et ça la mawa trop même na bawara mais souci ezali population là ta vrai mais ba autorité mboka bazo comprendre te ezo ça la souci à trop imaginez bino moko taneti ba biloko o na lati awa mundela auta na mboka na aya sombi akenango mais na mboka na biso batu bazo somba ebele mais ezo koka kolatisa population nyonso tout donc on a sengi na bakonza mboka président de la république premier ministre ya primature ndeko na biso sama oza jeune donc bomeka na kosolola entre bino na bino conseil des ministres bobetana lisolo ya Papa Griff sa père d'état donc nasali trop na mboka oyo et vous allez bien ceux qui soutenir population congolaise à l'attaquer le bien. ezali boye bandeko nyonso bokende musika te pamba te basoulier to bachaussure ya Papa Griff azali kosala ekomi kobima ti na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli bo profiter na yango na ba prix moko abordable hors de toute concurrence ba prix oyo ekosepelisa bino epai ya Papa Griff sa père d'état. Dans un communiqué moko ya Metelsat et outi ko komela biso par rapport ya ebandeli ya mvula na ville province ya Kinshasa bolanda l'artir na yango na bongongo ya Anemon Pumba. Metelsat azali ko informer public que date moyenne oyo ezali prévu pour na ebandeli ya saison de pluie na ville province ya Kinshasa ezali le 22 septembre 2021 na écart ya plus ou moins ya 13 jours. Esengeli bosimba ke badate extrême ya mbula ya liboso ekoki ko se situer entre le 9 septembre na 5 octobre 2021. Wana ezalaki communiqué ya Metelsat par rapport ya ebandeli ya mbula ya liboso na ville province ya Kinshasa. Tous appels à communiqué nécrologique moko awa bolanda lecture na. Famille Zéphirin, Chantal, Solange, Pedadi Lunta, Elongo na Kaila Enoch, Bazana Mawa, ya kuebisa na baninga pe baeba na bango nyonso, liwa ya mama pe bokilo na bango na kombo ya Stéphanie Luzaya Dion Lunta, ye akufaki depuis le 15 septembre 2021, na sima ya bokono ya tango molai. En attendant, matanga ezali kosalema na lopango ya libota oyo ezwami na quartier Kinzazi numéro 13 bar A na commune ya Matete. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso baebaki mama Stéphanie Luzayadio Lunta. Et tu tends la main, tu nous... Journal ya peuple pour na peuple merci mingi na domi bendelo ngwanza oya zalaki na sima caméra journal ezalaki monté et pa na moko ingénieur Christian Kiangebeni info lingala ndenge na mesana koloba ezalaka supervisé et pa na moko hérité mapinde mi sportif maison bandeko botika la malamu ngala bino tokutani semaine prochaine kimia o mabota mabino au revoir.